Matin, midi, soir, ba militaire bazo kufa pamba na front. Likambo ya feti na Kinshasa toboyi. Tokozala kuna. Papa Amadou nzamba pambola yo. Muto ya kotelemela yo. Nzambe pa kotelemela ye. Na ide wana bawera na bajide. Msusu. Boko beta concert na stade. Dans l'entretemps makamuna este zali kobeba. Siko na tindeli ko osunga ngai. Biso ba mama tolobi toza na feti te. Ba concert na stade nini toboyi. Makambo wana ezala te. Bayaya na biso ba musicien ya wenge muzika. Boko kamatana no concert bozongi sango na nwa nsima muke. Naza na zemi obala tinga na zemi. Eloko ezate tanda naza na ngo. Position ezate sunganga edengai. Total nanu makambo ya embargo. Po makambo embargo ekomi kamsusu. Boko beta concert na stade. Dans l'entretemps makambo na este zali kobeba. Nzamba pambola papa Amadou Jabiri na ide oya zui apambola epenza kende musika nzambe pambola na ide oya zui Amadou Jabiri okele musika asa ba soda toza wana kan biso pe tokozala kuna na stade pona ko soutenir ide papa Amadou asangisi po to soutenir ango na tokozala kuna. Papa Amadou nzamba pambola yo. Muto ya kotelemela yo. Nzambe pa kotelemela ye. Na ide wana bawera na bajide. Na tindeli yo ngotalanga sunganga. Nazana lisungi te na osu. La voix du peuple, oh la voix du peuple, oh c'était bien oh. Vincent Chilouizi, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité na actualité. La voix du peuple, maman nangaye, oh yango yo La voix du peuple, avec Vincent Chilouizi. Et ça la reine de l'émission de la presse. La voix du peuple. Monsa Musique et Prince présente le concert de l'histoire. Le show de la réunification. Wenge Musica 4x4 BCBG. 25 ans après, ils seront tous là. Le 30 juin 2022 au stade des Martyrs à Kinshasa. Venez vivre le show de l'année avec les anges adorables. Wenge Musica 4x4 BCBG. Ya Bisso Wenge. Prix 5 000 francs congolais. Ouverture des portes à 10h. Infoline 09 00 11 51 16. Une production Monsa Musique. Bienvenue sur la voix du peuple. Merci pour la confiance et pourquoi pas fidèle to bozarango et pas na biso. Merci na bato tout ba commentaire ba vidéo na biso, ba suggestion na bino pourquoi pas aussi ba remarque na bino ça la to bon c'est comme moi pardon bébé Zalaki. Merci na Vincent Chilouizi pour la confiance. Pourquoi pas Oussama Gilles Vanzolandonga derrière la caméra na moni bongo aussi la régie finale paru ça et ça yo. Merci aussi à Yaouli Mouchine le véritable eux les seuls code mondial pourquoi pas à mon oncle Jolie Quintala depuis États-Unis d'Amérique. Maman Blandine Sotomayor Motenayo, merci na Eli Pemelo depuis Tunisie. Netolobaka, l'actualité nous oblige aujourd'hui. Ya Rosanna Piroger, moi Namboka, oh bongo toko beta masolo, ya Wenge Musica 4x4 tout terrain, oh déjà semaine prochaine parce que les toza lundi et aux concerts à la bongo na stade de Martyrs, pourquoi pas aussi l'actualité monsieur les gars tout autour, il y a la toile concert nga Wenge pe tozo moni certains congolais aussi babimi, certains congolais babimi aussi pour na roloba ke concert wana et aux alaté par rapport ya batu bako kufa na est tout ko mona wapi concert tu ko beta na Goma ya Tanzania, au passe la featuring na Diamond Komone Roya, a tu ko beta concert ko la comment est-ce que concert coûte na Kinshasa ah tout ça na biso kimia mena Goma kuna neto ko mona ke masasa ngwe ko beta me batiki a beta me concert a Wenge tout le monde ba vidéo ko sala pour roloba ke concert obeta et ko beta mata avec Piroger on va essayer un peu de parler c'est ça Piroger Mbotena ouais mbote ndeko na ngai mbote pe na ba banso bazuli baku ya bolandi mona mboka Piroger na kati ya la voix du peuple ngande malobati bino nde koyoka donc na oya na mituna nyoso tu oyo tuna ngapo bande ko ba comprendre quoi boni santé
Ouais, santé ça va quand aux monanga mikolo na la tarabone na idéologie faire de cette yobika mikolo biso tout soutenir mboka na biso yobika que toza un peu attaqué mais tozonga simate toko soutenir FARDC na malobate mais na misala ya omo tozo soutenir ba ndeko na biso ba mapinga po basala musana bango. Voilà, merci beaucoup pour Roger Monamboka. Actualité za Wenge Musique 4x4 mais au le rappel bongo orchestre ya Wenge Musique à maison mais Boni Basango ya les rois de la forêt. Na wina orchestre. Bah oui, orchestre maison mais toza bien. To répétera chaque mercredi jeudi na avenue Massimanimba numéro 50 na 155 cours des grands et pas ya Théo Zambrota. Mon toilette à dollar et là la té toza wana ba préparatif ezo sala mawana to se préparer pour na stade. Surtout ils ont salamara wana donc on tolanda ngote quoi. Voilà, merci beaucoup pour Roger que programme ya Wenge musique à maison mère eza d'abord ya repément pour un concert ya Wenge bozo répéter na bino to bo répéter te bozeli ka événement les cas pour besoin de la activité nyos. Na tu roloba que tu répétera chaque mercredi jeudi. Mais non, tu répétera eza wana zanda. Et sera tu préparera pour to bimisa au mokile mona. Vous comprenez? Donc tu répéter aux angatins, tu répéter chaque mercredi jeudi dans la Zambanani, dans Massimanimba. Voilà, merci beaucoup. Puis Roger sans polémique, na oya nangai parce que na beti solo ya Wenge, to solo mpe moi Wenga ngomokie. Lelo to moni artiste wa Azaki na bino, Bobby Ronaldinho, Azaki na Wenge musique à maison mère a intégré bongo groupe ya quartier latin, n'a peut ceux qui au gros bani par rapport à ça. Ndenga za peka na Victoria. Intégré maison mère. N'est pas que Kota Kei. Alors ça chemin naï. Qu'est-ce que moi j'ai à voir na Kachwana? Et déranger t'es autant la lelo to yebi moi mutu comme quand quartier latin na Wenge. Non, non, il déranger par rapport à quoi? Il déranger na nini. D'ailleurs le mois maison mère ça fait plus de 2 ans. Azasu na maison mère ça ne fait rien. Mais c'est vraiment beau to kara qu'il paraît bozo senga ya zonga na quatre orchestre. Non, personne n'en senga papa. To senga ka wera. Neza na fanatique senga wera, c'est wera za tene fanatique bituni sama. Ni biso tout oza to ba travailleur. Au comprendre, moto monte sora za te ke ba to ba concert beta mato bien repérer aux alaté pour na moto na za ta zalarati. Voilà. Merci beaucoup puis Roger Monamboka. Est-ce que parce que internaute est belé et puis ba fanatique au balingara bino to le belana na komba ba fanatique parce que biso to za rana pour rekomisa moi ben inquiétude na bango et puis to yo karapenda. Balobi était l'artiste a fait ça pour prouver que Nazui o azaki pe moko na bino par rapport à guerre ezalaki parce que tout le monde peut moi il y a Blanchard Mosaka au Mosaka na be mission au Silika ndenge pe moi na côté quartier latin est-ce que l'artiste a ça lango pour na comment il sabino peut passer Wenge musique à maison mais à moi ça passe na nini mon frère nous sommes concentrés pour le stade de Martyrs mamio se tourne le banana ebinanga utongote nous sommes concentrés pour le stade de Martyrs donc ma temps à gauche droite tout ça papa actualité zo dominé zali le 30 juin na stade de Martyrs yango nde batu baozela obi combien na minute ba billets zo te kama ba billets déjà tout a plus de 60 000 billets vendus vraiment na minute tout na Rao Bank tout na Bralima tout na Sophie Bank tout na Africell bazo te ka ba billets na ba bar nyonso banganda nyonso tout ya Bralima ndeti ba Israël référence ndeti ba banganda banekanga na ba Kimbuta wana partout banganda oyo surtout Bralima au primis à soutenaka beaucoup de billets 5 000 francs billets à stade de Martyrs c'est 5 000 francs et zo te comme le petit pain et so yé ou bien OK na banque au Rao Bank bisi surtout ba agence Rao Bank ezali au somba billets on a 2 catégories de billets on a billets de $100 et on a billets de 5 000 francs. Donc, trois sont des billets. Ok, sous la shop, surtout il y a Fricel. Au monde qui sont des billets forts. Même dans la banque, Sophie Bank, au monde qui sont des billets forts. Donc, nous sommes concentrés pour l'événement du siècle. Tous allons dans l'événement à Ali Foreman, dans 74. Le lot, événement du siècle, il y a un donc, blague. On est dans l'actualité. Non, les actualités. Oh, il est moko. Ah, Standing Ngoyi, aigle, prêtre. Au sentiment que notre grand prêtre Standing Ngoyi, Nakata Bakini, n'a pas sa motte quoi. Merci beaucoup. Tu comprends les actualités. Les actualités. Est-ce que vous négligez qui l'artiste était par rapport à Bobby Ronaldinho?
papa, tu as ma solo, tu vas se plaindre, on va le 30 juin. Hein? Laissez les morts enterrer leurs morts. Non, Azaraki Master, Azaraki pêche à l'école de la maison mère. C'est fini, ça fait 2 ans ou 3 ans la monde a ressuscité. Comment on dans la vente bon tu mets un costume, na diamant belé ça, parce qu'on a ma solo non. On va, tu vas pire juste à vendre. Actualité za moko le 30 juin. Moni ngalo to be banapo o kangamane loro ngana boya. To sauter. On a kangamane changer. Le bande de changer. On a kangamane on est pioché. Voilà. Ça fait 3 fois répéter les loro moko. Voilà. On a ségi te mena bisio que il faut ba ça en émission. Ça au mono tuni mutulikambo. Alors bito ligo le bande va to lika. Merci beaucoup Roger mon mboka. C'est na mon père tu le ba reprocher chaque journaliste mo. Boza pourquoi? Déontologie a maramwelo biboité. J'ai le droit à accepter ou à boya. Ça n'a boy et l'équipe. Merci beaucoup, c'est très important. La privé c'était une question. Et si on répond, peut-être, tu souhaiter la biso pose à la kimia. Par rapport à concert en Otolobela, ou une katafakata tomoni, la vidéo comme que circulé, Congolais, bande comme ça, le biais était concert wana et vous allez parce que guerre est en est. Moi fêter à la tête parce que les jours les 30 wana batiango le Rolandais ko lelato ko commémorer bandeko batika biso. Ouais, aventuriers on a Rolanda bangote, ce sont des aventuriers. Vous comprenez? Tant on a que ce sont des aventuriers aventuriers. Parce que richesse il y a Congo il y a ba Congolais musu ces amu tema mabe. Jalousie mal placée. Tu vois? Donc ça où tu n'importe tu peux te prendre na la quartier so tambola ba tu so malwa ba billet donc maman tu moi tu peux na lobela on peut m'exater mais na expliquer ba tu vas comprendre que na Ukraine kuna ba na guerre na Russie guerre danger tu o eleki abiso na RDC pour ba bombo zo beta makuna awe beta miti mais mutu na ngai obi ke na senti mutu na notable à côté biso awa dans tu vendre ba senti na notable à côté na bi ke na za sepela grand notable, plaisir, ouais. Vous comprendre, na Ukraine guerre ça. Mais équipe nationale na bango ezo beta. Batu pe bazo sepe là. Na RDC, est na biso guerre ça. Mais bato ba lo bana ba kenda est te ngana kenda est na uti pe est en kalater. Na zaki na Butembo, na ki na Beni, na ki na Bunya, nga. Na kena visiter ti esika général Mamadou Akufaka nga na kena otala bombe beta akunat obi bombe beta na bar mo amuke mais sango epanzana a on dirait que e kanga penza commune mobimba mais beta ka na nganda moko boy bombe beta na nganda moko boy mais sango epanzana ka ezala neti ke beta soki na commune mobimba non je vous dirais quoi na est ka esika guerre eza samedi passé un artiste musicien tanzanien Aouti Tanzanie aïe bayamba et danger carnaval à danger abete concert samedi na dimanche tout plein et un concert bon populaire mais kuna na goma sika masa c'est do beta po bato bo lo bana bo kenda tenga na kenda kuna bo traversant nzela ya parc à Virunga te ngana traversant oza 17 km. Parce qu'on a 4 wana nyo sa zamba obi bato ba na 4 bistinga na lekana nga Roger na kenda ko assister ba FARDC bino aboya olie fufu na yo olamuki osali vidéo na téléphone obi ke concert ezate guerre eza yo soutenir FARDC nga Roger na uta kuna na soutenir FARDC na décembre na zaki na bango na feta na bango kuna na hôpital général ya Beni ba blessé de guerre na pesa bango mwa muke nzamba pambolenga yo pesa nini o comprendre au sali vidéo na olo bana ba polymon surtout un polymon moni azotanga komba wera lokola muninga na ye un polymon tozarane na matonge na banganda matonge ameli butu mameli masanga na ye après na tonga ko lobo guerre za na mboka ozo se manquer na bande ko est ba to bige concert wala ko zala oya ko meka mabanga ko kota na stade wala yo meka mata podium jibe mata okoyeba suke la bino yo dite masela mata podium wana eloko bo se za avantage à peuple te et c'est kuna bitumba zali le Congo ezala tamoko ya guerre ko za bitumba
concert au martyr yanini eko produit nini epesa nini na ina ebisalanga nzembo lokola Weranton. Monsieur en tout cas tala simasonga muntu vous avez beaucoup blagué avec nous Saba Lukonde missionnaire za kuna mbongo concert gouverneur de la ville de Kinshasa les grands criminels missionnaire pesa api kuna kana mbongo concert bongo ebisanga que non bakoza ini porte na kona na goma eza lokuta munene mama wera na escroc. Première fois à escroc kaka batu awa na kacha Congo abetaki tournoi ya ba concert ke ba pesa mbongo po batonga be stade mbongo ne kenda wapi batu wana ne bazobeta na concert wana wera za na cachet $100,000 JB aza na cachet $100,000 bazui ba $100,000 ba cachet o bango bazui siko lelo bokobolo balisusu mbongo wana bazami yibi ekiri na bango nani o déjà telemi na munoko na ya 1000 bosa télévision aloba même passo bande ko na biso basoka na est bazo distraire biso donc le peuple congolais eza susu moment ya kosaba vantique jour ya concert wana tozala na concert to chabilo ko nyonso na pochi concert wana bandi biso to ko sakade bango wera aza congolais JB aza congolais mais comment fait-il toi na matanga parce que toi na mito toi en état de guerre bato bazokufa est kuna baza ba congolais baza ba étranger te baza ba rwandais te siko yo wera obanda muziki banda fali ebele ya mbongo ya yo na wera na jibe boza nango donc pour bosa ni saka par DC il faut ngai peuple congolais na paso ya ngai na ke no misa 5 points tozana matanga bomba concert na yo sengo na yo yo comme moni ke no bandeko ba so ba makila na est baza ya yo te bomba concert na yo na ndaku na yo peuple na butu okoti ba boîte omeli masanga na yo omeli ba whisky na tongo oyekoloba ke o guerre musique concert ezala te po guerre eza na mboka ozo se manquer na bande kwa est o comprendre papa concert eza kitoko le 30 juin il y aura concert siko yo na mona ta na balabala oyo oloba oyo eza téléphone te lobisa out ya téléphone yo se ba chona ndenga solo boyo loboko loba Valoba ta. population. Na ba tumusu na monde ti na ba politicien. Ba politicien musu bokoti marambo oyo. Ba politicien. Ba sengwa ta ba katoka salaire no député be sénateur ba kato ndambo salaire ba pesa na S bo piquer crise. Mais tandis que wera na JB na ba Dolph Dominguez na ba Blaise Bula mbongo balobi na recette ekota na concert wana. 40% ba rozwango pona ko soutenir ba femme ya ba FARDC. Yo ba initiative na otindelo na otindo pe vidéo ya ba femme ya ba nini ya ba soda bango monde ba lobi na otindelo ngo o romban ba donc mamba bato ba loba eza comédie parce que ba les concernés bango mo parce que bato ba bunda guerre eza ba FARDC batiki basi na ba na Congo na Kinshasa wa ba msusu batiki basi na ba zemi ba msusu batiki bana ba futi ba binavalite voilà basi pe msusu batiki mibali. Alors, 40% à recette au Tawana, on va soutenir le FARDC. Et, tout ça, producteur de Bini, jour où il y aura des paniers, paniers tout autour du stade de Martyrs, dans la porte, surtout. Et si vous avez kota, vous avez un Congo, tant que vous avez un concert, tu as 500 francs, tu as 1000 francs pour le FARDC. Parce que 120 000 personnes qui concert bâtir 500 1000 francs. Et combien de millions de francs de ça aux jours là? Oyosunga ba futa bango. Oyosunga. Obi geste ba wera na ba jibe ba osala. Même ba pasteur ba sala ngote. Ngana kanisa to lobi dimanche à lobby. Ba pasteur bien ba église nyonso to Congo ba ozwa panier moko ba tia wana mabonza pona FARDC mais ba tia ngote. Mais au moins là mabonza pona pasteur, mabonza pona action de grâce. Mabonza pona ba choriste, mabonza pona boye, pona ofute la pasteur ndako. Mais pona FARDC, mabonza FARDC ezati. Mais au moins batwana o tozo soutenir FARDC. Tozo soutenir bande kwa est. Tozo soutenir bana malobata. Vraiment, c'est très important. Réponse maman Pirojo Pessi parce que va demander intérêt à peuple les années. Je pense que où tu expliquer naboke binyoso Maramutu peut-être initiative on a ba qui ont été Piroger. Il y a un monde tout intérêt à peuple les années. Intérêt à peuple les que jouana concert à stade de Martyrs. Il y aura des paniers partout na ba porte nyon surtout au bato à kota. Tant mutazo kota concert azocha libonza. Ocha libonza. Tout le monde a kota concert kozanga te yakata na 500 francs ou bien 1000 francs na yo ou bien plus.
tango zoya ozotia pona ko soutenir bande ko na biso à est bana besoin elamba bazo kima ba guerre bazana besoin elamba bazana besoin eloko donc jour wana na concert ya Wenge tokotia ba panier partout mutu tozo kota concert atia libonza na ye na kati wana pour que esunga bande ko na biso voilà intérêt ya peuple na kati ya concert wana pour ça concert de l'unité eza concert ya unité ya cohésion nationale na moment oyo batu balingi ba mona Congo eza uni batu balingi ba mona Congo eza divisé te na ba message ya mabe ya on a sepeli na message ya ministre ya intérieur ya mboka na biso ba décision moko azui na sepeli nango félicitations. Nous voulons pas un message à haine na mboka na biso. C'est la haine qui divise le Congo. C'est la haine qui divise le Congo. Nous avons besoin de message de réconciliation. Nous avons besoin d'un message d'unité, unité nationale. Allons de l'avant. Concert à Wenge, exact pour la majorité, exact pour la gouvernement. Ou bien opposition. Non. La musique, c'est la culture. La musique, c'est la culture. La musique n'a pas de couleur. Vous dites qu'il n'y a pas de réjouissance. Tandis que samedi passé, on a Kinshasa, stade de martyrs, match, il y a des galas, il y avait Biscotte Mbala, c'est pas ça qui est grave. En tout cas, les légendes africaines, les joueurs, les Léopard, tout le monde a la room, le Messi est congolais, soit pas ça doit passer Biscotte, Chabani non da Christ. Il faut se donner à Zobeta, Trésor Lolo, Mbayo Sila, Trésor Poutou Mabi. En tout cas, mon capitaine, mon major, Gladys Bokese, a sali Dio na Joël qui m'a eu aucune défense. Parce que c'est pas qui faut jouer dans le stade de Marty. C'est pourquoi Bobo est qui en côté. Et comme à la musique, il y a une musique et même ngambo. Et puis on monte en côté na mon père à l'est et mon bonheur c'est qui. Et quand ça la pour occasion, bah tu vas tendre plaît parce qu'il y aura beaucoup d'Africains baroya. Message paix et les cas. Ne na match. Message paix et les cas na kata concert wana. Yango bino bokomaka hotel mais na concert, bokomaka hotel na concert. Na tunaka. Yango ba musicien micro na bango za mitraillette. Ou bien ezara masasi micro ba musicien za masasi ou comment pour mutu to akomaka likambuka oya hotel na musique en tout cas na Kinshasa mamwane simbate mamwane za nde libanda mais awa toko beta na blague tse oza Kinshasa yo nani yango hotel mais la concert ba coopérer potanga uta cop na aya vanda yo kandule yo hotel mais la Kinshasa to vivre na taux du jour. Yo politicien au vivant na mbongo gouvernement ba miyibi IGF ezo kangabino tozo mona yeb sanga IGF kangi musicien nini IGF e kangi coopérant nini o ayibi mbongo mboka IGF kangi déjà coopérant nini na Congo ayibi mbongo mboka bino nde ba politicien nde boyoksa mboka soni bozo yiba mbongo mboka botonga na balibanda ya mboka na buto ke boîte bino na tongo yen o lati costume lobi concert ezalate. Derrière ma vidéo on a c'est qu'il y a des politiciens au bazan c'est ba hôtel mais la concert. Ouais, il y a quelques députés sénateurs mal intentionnés au balinga peuple té. Après lobby tambo comme en élection boya sous c'est pas ouais na jibe ba yemba bino. On va luka ba makambo na poto bino ndo ba luka ba mise makambo le bolingi bo luka so makambo na Kinshasa. Toko bomana oza Kinshasa. Na Kinshasa mamboane zalarate. Voilà, merci beaucoup Piroger. Mon amboka c'est très important. Congolais oyo lingaka muninga na Congolais, otika Congolais, anyo kwa mate. Concert wana eza concert politique té. Je pense que bolandi Piroger mon amboka kitoko concert wana eza pona politique té, majorité té, opposition té, toyeko sepela. La musique auto yokara o biso to rata ba concert malgré to yokara musique mais ba concert wana tout ça la raté donc intérêt déjà peuple bomoni yango n'habite Piroger pour te conclure dans sujet oyo message aux amis pas ba congolo baziko bazoe ko banga parce que ba vidéo wana est circulé pendant sur la toile ba te belé ba kompe na mako banga na ya concert boy tam susu limbebe ko zala parce que ba telemeli ba biji ben piana to weranson par où ça au sepel sanga autre vidéo yango yo nani matana podium wana n'habite message ba congolais auto ba komaki décourager ko za nini pas na eza ba congolais teza moi 5 personnes ba sangani ba futi ba ngombongo ba sala campagne de déstabilisation. D'ailleurs yo momoni message à ba basa ba soda ba ngomonde ba lobby donc cela veut dire ba contredire bango
bango ba tout intérêt peuple zani na expliquer un intérêt peuple na quatre concert on eza il y aura des paniers partout na ba porte toi stade de Martyrs mon toi zo concert acha moi 500 moi 1000 francs pour na bande kwa est pour mbongo wana surtout gouvernement na biso ememe la bande kwa est pour na ko aider bango voilà intérêt peuple donc Moutabang Sabinoté le 30 juin il y aura concert de retrouvailles concert réconciliation. Donc, billet de GDT comme danger. Donc, tout se préparer. Tout ça, là, on a bon un message à la police santé. C'est jeudi, donc, il nous reste 10 jours. Voilà. Merci beaucoup, c'est très important. Message, je le dis tellement. Kitoko, tout ça, quand on a wingé, parce qu'il y a un baki actualité. Tout le monde aussi, mon corps, il y a histoire, il y a wingé. Donc, on a aimé boanga, à cette émission, pour nous relobailler. Bango bazui 12 dans le sens que bango peut bazaki surpris ya otala malamoko réconciliation bamoni batu bafandi mais batiki bango ka bongo tandis que selon pe so pena réconciliation ezala ki fait ça la wenge el Paris tout ça parce que bango ne bakabona ki tout ça par rapport à ça au ko expliquer ni na message à aimer boango que ya 12 boutique bo ignorer que y pas alara na histoire à wenge bon ami tout ça ceux qui vraiment ont besoin de réconciliation à limbisa hein à limbisa mais producteur aza na agenda na ye producteur aza na vision na ye eza mambo a wenge te mutu ba organiser c'est le producteur eza producteur nda organiser donc aza na vision na ye donc voilà ndeko me bwanga na osenga na yo kaka merci ndenge lobby mais so oza na besoin réconciliation na bandeko na yo mona bango atana ndenge ya concert te atana ndenge ya concert te okomona Jibem Piano moni Werason Adolphe Dominguez Bovandi. En tout cas, pour se réconcilier, attendre un concert. Mais concert, c'est un business ya moto. Ils ont producteur, ils ont vision naïe. Ils ont business. Donc c'est que c'est surtout comprendre bien. Et mais bon, comme tout ça, donc c'est ça, on a été ensemble. T'as ça qui liste. JB Pena Papa Cherito, Adolphe Dominguez, ils ont qui producteur à choisir l'artiste. Ils ont choisi producteur, ils ont business. Je dis bien qu'ils ont business. Si réellement mon vieux Aimé Bouanga, ils ont un souci à réconciliation avec frère naïe. La porte est grandement ouverte. À que ma campagne n'est pas présente. Où est son amonier, solo bien. À que c'est qu'on a besoin de bon. On a besoin de bon. On a besoin de réconciliation. Qu'on se dise la vérité. On a besoin d'un bon. À la claire, qu'on a besoin de béguer la cop. On a besoin de réconciliation. Voilà. Merci beaucoup. Puis Roger, moi Namboka, les Lopena, Boroli, mais c'est parce que l'actualité, c'est surtout message Oyo. Tout le monde qui est tourné ça qui va internet est belé il y a autant la commentaire service de bika ba diaspora basala ramango mais biso mo pe na kini awa message à déstabilisation il y a concert ya wenge 4x4 tout terrain tout le monde mène batwa kamwe comment est-ce que bino boko ba concert ezalate kuna na Goma o ezali est ya mboka isika ba biba ko loba na est ngo makambo yali botiki étranger abeta mais concert o ezana Kinshasa tozana biso kimia lobi pi Roger mo na mboka ba kopera ba ko sa misala na bango biso pe musala biso yango to ko sala to ko mba pi pour nous repérer sa vidéo message de information donc ça nous très à l'aise tous on a kimia tous compatir na bandeko bana na est parce que biso tout babi mo c'est le lisapiso que zo kinzo to et ça la rapace botika ko déstabiliser concert ya wenge musique à maison mais parce que ça un concert politique té voilà merci beaucoup puis Roger mon amboka lelo marambo papa chéri Jibem Piano à lobby ya Mametali 5e génération ils ont raté namoni etungi sipe ba internet c'est belé. Tandis que votre baby qui est 5e génération batanga a fait rigola fali poupa mais alobi bango tout le ko na babima na ba orchestre bango tout na ba orchestre bazara na 4e génération par rapport à message à papa chéri au ko expliquer ben papa chéri Jibem Piano il a tout à fait raison il a totalement raison génération c'est quoi biso tout toi bato mayele génération ezali bato yo babimi na mopepa sika dans le néant. Le rôle ba wenge zaki formé na motuté tout le monde ba génération langa au monde tout le monde de cette génération ndeti vampire ba kuba ona au monde alors mais bato bomi benga 5e génération lelo héritier d'ailleurs héritier par le bela qui en lobby bato bomi benga 5e génération ba génération wenge ba toujours 4e génération parce que vous avez toujours musique à wenge au monde la continuité de wenge. Donc, papa chéri Jibem Piano, il a raison. Ils ont 5e génération, il y a continuité à 4e génération. On peut dire 5e génération, bébé Tchanda. Oui, je suis sérieux. Bébé Tchanda est sorti dans le néant. Hein?
génération. 5e génération, c'est bébé Tchanda. On pouvait dire aussi le gaz Mawete. Vous comprenez? Fabulous. Non, Inosbi, c'est quelqu'un qui est sorti dans un festival, mais il a été soutenu par les gens. À travers featuring à Salakiwana et propulsé. Donc, c'était pas par ses propres efforts. Mais, Wenge Salak ni na mututin. Featuring na mututin. Bango mo kaka, collégien, bango mo force na bango, nde sala bango bimisa bango. Mais so tali ndeko na surtout mi benga, obolibo benga 5e génération. So tel album na bango zanga featuring te. Bilo tout basala rezanga featuring te. Au moins. Donc pour dire que force na bango non te. Dépend toujours na force pe ya batu mususu. Donc cela veut dire outi na orchestre ya batu bazo tant référence na bango aouté pas Wera, aouté pas JB, aouté pas Kokodian Nzombo, aouté pas Boy, aouté pas Boy, voilà. Non, olingo lo bani. C'est que botami kalate. Ouais, tuna ba mikolo, tuna ba tutu Kokodian Nzombo. As artiste. Oh. Caméraman, yoro yebisete. Oh. Vieux bola. Mais na ebisio que Kokodian Nzombo zalaka tuna batutu tuna ba Bruno Lubika mbongo propre même MDD business fiston ituku MDD même Serge Makila Dragon de la Monnaie bango ba bato ba yebi culture na biso ba yebi musique na biso tuna ba ka Kokodian Nzombo ça surnom artiste tout ba yebi so artiste est moko problématique aza loko la qui ne sait quoi problématique donc aza toujours un problème na batu nyonso ouais Kokodian Nzombo voilà yepe za ba mission pe ba ote panaye bah ça peut succès ba mission mon a évité na évité. Merci beaucoup Piroger. Moi Namboka, je pense que tout le monde comme biso na moi Souka, le message est vraiment déjà bien passé par rapport à entre parenthèses Piroger aux amons na Wenge. Tout le monde lobby héritier watana ba meki ko kundo la lisusu. Moi et loko et dérange qui entre na frère na maestro Fabogaz pour dire que yé mama sala maestro sala ngote abeta ba concert tout ça. Les réconciliation ya Wenge. Ba grand o baza ba papa na bango ba pesi bango nzela ba se réconcilier. Mais to landeli bien bato ba ko bunda mingi eza kaka libumu ya les rois de la forêt. O eza maison mère. Est-ce que réconciliation o pesi bango nzela te ba bongisa moi bébé sike zala ki etake ba frère bango ba ko continuer kaka message ni kozala par rapport ya maman na nyonso. Bon message d'abord message à paix pour bango nyonso mi balé bazaba na le roi de la forêt, je crois peut-être le public ne peut pas comprendre. Moni mission le rôle héritier watanabe tour de contrôle. Hasard artiste moko, il faut te respecter trop. D'abord, hasard artiste soit vendu pembe na leader na ye fidélité pendant plus de 18 ans. Okay. Plus de 18 ans, héritier watanabe. Hasard artiste est bien formé na idéologie na nenga black tende au mona wana. Et mambo héritier watanabe sali na maison mère. En tout cas, bateau boye na simana, il faut bon respecter raye. Parce que héritier ya mbibino. Afongola bino mutema. Héritier lobela bino pas wera. Pour héritier ça le roi vice-président maison mère. Héritier. Na teli boso papi kakolte. Papi kakol aza doyen héritier. Mais héritier aza ki lito ya mokonzi po aza mwana vendre pas le roi de la forêt. Le roi de la forêt aza pena mwana na ye. Alors on a même na idéologie. Président wera son ndenga za wana na maison mère aza ki so aza likambo. Il faut à tout n'a pas hérité. Aza pe tout n'a pas hérité. Et ça peut commencer à hériter à proposer le roi de la forêt à Yokaraye. Au moins, donc ça il y a un mot à dire. Au moins, dans un artiste il y a héritier wana no mona ye. Donc ngana senga ba o bato tout boya na simana ye. Bo respectera ye. Bo tanga komone na désordre te. Ma be héritier ça ne vérité. Comment dit deux fois héritier. Alors baka ba vérité. Parce que ba vérité n'est yango soir à batou. Tu vois, maman, mais il faut aussi féliciter Maestro Fabregas parce que à côté de la 3e F, quand on fait rigola, bah ça succès, fallait pour mais il n'y a pas Ozaki, Kotombola, comme il y a le roi de la forêt, ça il faut pas. Pourquoi pas? Pourquoi pas?
aoza kotombola koma le roi de la forêt mais atengamaka kenda pe côté moboy oyebi mais héritier Watanabe depuis wenge musique à maison mère depuis loin la maison mère il est toujours wérasonique. Album les ala combattre ba pas la bino. Ben oui, c'était à l'époque à Longwa qui na moment on a fait guerre ezalaki kaka. Ezala kaka. Ezala le raso kabona mwasimo lingara mingi. Olingete a abonga. Azo mobali mususu. Apozongela ka yo. O komba. Tango ska zongel père na yo mote père na ska fuli. Au moins makambo malamongo na minute aza tour de contrôle. Azo contrôler tous les artistes de génération na ye. Est-ce que vous vouloir maestro Fabgas par rapport que nenga qui n'a côté mususu vous vouloir ngo? Ben non, nous devons vouloir ngote za choix na ye, eza maram na ye. Mais aza mona maison mère. To boya ngote ndetinga na boya ngote a mona maison mère. Mais na linga ndete ba tout ça ne héritier parce que héritier Watanabe c'est son doyen, aza d'abord doyen na ye, héritier a sa chance. Pour ce que héritier a sa chance, peut-être pas linga zalate. Au moins parmi bateau ba sa chance, héritier a sa chance. Héritier pas travailler na ye après ça peut ba idée. Il a devoir héritier ba respect. D'abord donc il faut respecter les alakara. Donc moi je connais bien Fabrigas, c'est un homme très respectueux. Azam ta respect. Nabi que yena héritier problème ça na ngote. Ezara ba entourage, ezara ba fanatique, bani. Donc problème que na mona problème ça entre les artistes. Ezara ba entourage, hein? Donc maintenant lina ba beta c'était étant que vraiment la maison mère na Sabino que héritier Watanabe c'est un homme respectueux. Il a beaucoup travaillé dans la maison mère. Il a beaucoup donné dans la maison mère. Ayamba peut belé, après ça, on peut chance. Soit après ça, on peut chance, mais là, on a un peu bangoté. Voilà, merci beaucoup. Comme Nabiso Penza Nasuka, une petite question. Il y a aussi ça par rapport à héritier. Batuna qui a vu à miel de son pour le diplôme, il y a héritier. A bien Moka o Yabiso, c'est l'homme Ibeko, Mouto Azoki 50, ça cause on a sous classe, c'était pas le cas à 60. Vite fait aussi ça. Maramora en Tozoboya. Miel de son, tu dois beaucoup de respect à héritier. Parce que héritier a tiré le vocal na ye oyemba. Tango, ben oui, tango aye maison mère. Bah je me suis pas héritier à ya tête. Ayemba peut vocal héritier et ça la paye. Mais est-ce que héritier ayemba vocal miel? Voilà. Pour dire que miel de son n'a plus esprit, il faut respecter héritier. Et l'Europe n'a pas carrière, tous a quand même sérieux. Tous a l'Europe n'a pas carrière, l'Europe a peu moins sérieux quand même. Miel c'est mon frère, n'a pas problème n'a été. Mais nga linga que tous appellent un peu logique. Hein? Vraiment. Mouninga zongel na nchik na ye. C'est pas qu'Azama elle était. Non. Parmi d'ailleurs ba misa maison mère ba lobara bien, c'est héritier. Ba misa maison mère bien que tombe dans la TV. Oh ba toi loba bien que non, mais ils sont très intelligents. Héritier fait partie. Au monde. Il est intelligent. Il est mon zongi pas alors ça par exemple l'artiste Nyon surtout hein. Il n'est pas trop tard. Artiste ara muta diamba to mele ba diambe belo lo ba mabiloba lo na TV non. Artiste a mutu bagage pe. On doit beaucoup de respect à héritier Watanabe et tant que votre doyen vraiment c'est ce que moi je vous demande mes frères. Pour nga na yambi bino tout, nga na yamba bino tout. Na yebi tu es un héritier. Nga un héritier. Oui. OK, puis Roger Molamboka. O nga yamba. O mona un héritier yamba nga na wa rep ne ça na kete. OK. Pour ayebinga avec tout le respect pour ayebinga, c'est son frère. Nde na yamba miel, nde na yamba Fabrigas, nde na yamba déplique, nde na yamba tout. Bato na yamba teza ba papi kakol, ba ferre, ba jani, wana nde ba vie na nga. Mais à partir héritier ti lelo na yamba bango. Au comprendre. Mais miel peut en vouloir bien le roi de la forêt tant comme on a été dans l'émission tandis que yazala on a finga été abundela ya kota baranki na mais en aucun jour le roi de la forêt a tiré la autant comme on a miel de son émission to kumisa yi. Papa na non, papa na to ignora te mais na peu sur exemple moi. Bon moi biso papa d'ailleurs on appelle ça bonne fête de père na ba papa nyonso. Moi biso papa ndeto tina bana na classe. To zelani. Résultat bien. Et ça ne peut pas être abimisa bana ya tinda bango na musique. Azela écho. Résultat bien. Lelo héritier Watanabe na banganda nyonso ya Afrique a contrôlé. Album nezo beta tous les nzembo. Na nzembo na motoka. Le kima ya miseka uki. Kindela ngana ya tanarita. C'est les batanda
na mataye na lela nzembo na fort na banzembo loka yemba Rachel futa amour boya salite oko banzembo le nyonso betaka héritier to yeza kutu gombe na gombe donc wana kutu liwa eza résultat ya on monezo pesa papa esengo azoboa kele ba fleur miel de son courage nabike oyo sali oyo ambalo esimbiti to c'est l'ambala mi balé pour Fabrice pe tant abanda na amour esimbaka te mais aye robeta oyo landaki yamado esimbi donc miel de son ko décourager tes zala courage mbala mi balé beta lisusu et osimba to robeta loka bravo papa otanga neka komono papa nyonso to atinaka bana na classe azela résultat soki mwana asali résultat kitoko asali ake fete donc oyo mpe osali no résultat kitoko te zela ta na yo voilà Usama oti osuflengele omo awa toyokaka mpe bandeko tozalaka na bango babi bientôt la libération ya Ferregola est-ce que ozala na concert ya Stade des Martyrs? Pourquoi pas, c'est ça notre souhait. Faire un Wengemen dernier fils de Wenge donc ceux qui vraiment nzambe asali que faire a libéré na osala fête ah papa Hervé atebembe arwa eboyaka cimetière ete po bolingo eselema pona batonga bakelanga pona yo ozoluka koboyanga nako mabe nini ozwinga obele soko bina basuswa yango ngana komi le passé Clémence Lifoa ba mari de nuit ba komo bimelanga ponga na tikalinga moko atabo pesinga monena nzoku Sonsebelenga na kokoma kaka. Voilà, m'inviter message aux amis parce que au communiquer le mot message aux amis na ba libérer ferré cheta. Obazanga maboko pamba. Obazanga maboko wala ah grand chanteur. Oki dynastie avec na mobia. Na okante bomoko. Wanda ozali na PDG Maluma voka lobi na oyo kana bi oni kina babi ofere ya sika ngabi nanze mono ayemba wana ba yuma ba vida ya omo ba osala ba campagne bo ba boya concert Wenge ba yuma ba vida kala donc Jean-Pierre ngala mwana mabe yo motola kisa brique bolingo meminga na zamba molili moyana ningana ezalite rita bola mwana mabe obebisi bolingo omeminga na lunda simoye kosundolanga na bomae yoleli oh nelie mwana mabe voilà pire mwana mboka pire je batebele ba retrouver na pour ya chanteur na habité le vent de forme d'alinga te pour ne pas se poser aux mois formation pour yemba ataba finginga ataba tonginga Janete mulamba okolanda kate o nogitoko ya kozanga ngai Clémence nzele na yo Patrice témoin ngao non eza destin na sur le bango que c'est Dieu qui est le maître du destin de tout et chacun yo okoyi kolingo sala lelo mais destin me mis à côté mosusu balobi tout chemin mène à Rome il y a pas de son métier Père Roger, les gens qui portent parole, naza obino boyebi, mokile yebi. Donc peut-être nzamba linga na boyende batoye banga. Donc vraiment na comme ça toujours nzamba même ngongweza. Merci beaucoup biso to sentir ngo. Père Roger to kaboy na biso. Événement monsieur Zapi na Stade des Martyrs le 29 concert ya Fally Poupa. Na petite chose informée. En tout cas naza informé. Monsieur Kindeti parce que le message ya li ba fiche ebimi déjà pour na concert ngo message go za nini. Événement za moko. Le 30 juin à Stade des Martyrs, autrement, on a des panneaux, des banderoles, des blocs à danger dans l'anzela. N'abissez ok, événement à Moko. Donc ne vous trompez pas d'adresse. Ouais. Le 30 juin. Le 30 juin à Stade des Martyrs. Merci beaucoup. Toko mina biso na souka émission na biso merci na batnego tout. O balana biso ba commentaire ba suggestion mais ça tellement qui toko merci na Shadrack Masalangai na moni aussi Usama derrière la caméra mudnanga esali tellement qui toko Usama na wanako anyoko la espèce la lion fort ba swana ka bambale on Shadrack ba mi balé ba on Richard ba swana fort espèce pas compliqué la lion bino ndebo luka bodo da yango za compliqué. Merci beaucoup espèce la lion mudnanga depuis ba Congo promo yebi puis Roger to comme na suka
message à ce qu'on a besoin sur ballon na biso et puis passage na yo na bi ko lega bongote faut moi message mo pesa la puis ba dédicace to kabwana. Ouais, message à ce que Zara Congo elingi la paix. Congo elingi bomoko, Congo elingi division T. En tout cas, botika ba message à division, ba message à haine. Congo na biso tolingi réconciliation poto ke liboso. Ça fait très longtemps guerre et bandika l'agression, ça fait plus de 25 ans ngoyo. Tous la solution te pour la division. Congo sengi bomoko. Botika mutema mabe ba jalousie mal placée. Na osenga ba fanatique, na osenga ba congolais ba kino to somba da ba billet na biso ba billet zote kama na ba agence Rao Bank. Ba billet zote kama ba bar nyo surtout ya Primis. Ba bar to a Primis bo somba ba billet za 5000 francs. Ba billet zote kama na ba agence ya ba Sophie Bank. Ba billet zote kama na ba shop nyo surtout ya Frisel. Donc bo somba ba billet pour le 30 juin ba oteka billet souté. Donc bo mi sombele ya ba billet na bino to kuta na le 30 juin na Stade des Martyrs to yo yoka ba nzembo lokola dade yokanga nanzemeli yo ngana lona kilikunzi nanda kuyapa mopepe ya kaina yebukaki yango to yoka presage ba emela biso yaka krezo sengo yaka longolanga susi na motema ngana kati ya esanga tala basundolinga to yoka banzembo toyoka ba nzembo wana oyo sotu wana oyo sepelisa biso e bersa onzambe yokanga ngai mwana na beleli bole nanga kosila mokolo nini Claude Capen oka etepe bwengo longolanga na batoyo bazalaka fidèle bolingo taolo pete azalaka na confiance tango ozalaka koloba ozali mobala ya lamu Adolphe Dobingez oyo remeli alias mbela biso yolingi ngana lelo na monoko nini papa ngo oyokanga manda chanta mbela biso wenda kela usola karamini kalaina toyo yoko na Stade des Martyrs Alain Pela mbela biso penya we tu falanga rane hebukundane nuna midegi sadade toyo yoko Blaise Bula mbela biso penya banzembo wana nyoso tu wana obolingo yango papi masampu obisanga ye wanze ya lokalo. Merci ba dédicace puis Roger to kabwana biso na batutu bolinga puis Roger ba Gauthier Mascotte ba ya Gauthier Mascotte na Londres wana balinga puis Roger ba podo kaka lunga na États-Unis ba Bruno Lubika mbonga propre balinga puis Roger ba MDD business fiston ituku ya Théo Zambrota mutalia dollar elalate mon DG Costa Itangu na Kolwezi très fort. Batologola ba PDG Maloum Avoka mon sponsor ba Serge Makila le dragon de la monnaie ba Venike Kuba Mufinuka Funa ba Balbin Ipanga vrai chéri ba Kofi Mavoka nouvelle génération Bozé Belé Bolinga Pi Roger ba Présa Clément Yoti Banekanga donc on a peu prouvé d'ailleurs na to kufa la tantine nanga tante Anne-Marie Langa la merci. Donc, bateau tout bali va soutenir nga bateau va présenter ma condoléance 09 98 12 30 62 09 98 12 30 62. Merci. Merci pour Roger Monamboka, merci à Willy Mouchine véritable LSL code mondial mon nom est Jolie Ginsala depuis États-Unis d'Amérique maman chérie Vete Motenge depuis Liège Masanangeli Pemelo depuis Tunisie Jonathan Menaya Kumotenayo Oussama merci Gilles Vandola Zolandonga merci aussi na Parousia Esayo donc restez branchés sur la voix du peuple on se retrouve juste prochainement merci na matin midi soir ba militaire bazokufa pamba na front likambo ya feti na Kinshasa toboyi tokozala kuna papa madoza mapambola yo muto ya kotelemela yo nzambe pa kotelemela ye na ide wana bawera na bajide msusu bokobeta concert na stade dans l'entretemps makambo na este ezali kobeba siko na tindeli ko osunga ngai biso ba mama tolobi toza na feti te ba concert o na stade o nini toboyi makambo wana ezala te bayaya na biso ba musicien ya wenge muzika boko kamatala no concert bozo ngisango na nwa nsima muke naza na zemi obala tinga na zemi eloko ezate tanda naza na ngo position ezate sunganga edengai totala nanu makambo ya embargo po makambo ya embargo ekomi kamsusu boko beta concert na stade dans l'entretemps makambo na est ezali kobeba
nzambe apambola papa Amadou Jabiri na ide oyo azwi apambola ye mpenza akende mosika nzambe epambola ye na ide oyo azwi Amadou Jabiri okende mosika asa basoda toza wana kan biso mpe tokozala kuna na stade mpona kosoutenir ide papa Amadou asangisi mpo tosoutenir yango tokozala kuna papa Amadou nzambe apambola yo moto oyo akotelemela yo nzambe mpe akotelemela ye na ide wana bawera na bajibi natindeli yango talanga sunganga naza na lisungi te na mbote na biso bandeko ngai docteur Pichu Tondele naza pharmacien ya formation nazwi formation na université ya Kinshasa na faculté ya pharmacie et puis nasali ba master na niveau ya université Marien Ngouabi pe na niveau ya Canada na transformation des agro-ressources et puis préparation de cosmétiques thérapeutiques naturelles. Dans le œuvre dans le laboratoire CRMTA ou ezali laboratoire médecine spécialisé dans la production de phytomédicaments, c'est-à-dire qui c'est à partir de banzete na biso ya Congo. Qui c'est nyonso o bozomona awa na CRMTA et subir essai toxicologique et puis essai clinique où ils ont la différence na biso na tradi parce que et subir quand même moi étude et puis qui si on est na CRMTA ils allaient homologuer la ministère de la santé, c'est-à-dire ils ont la autorisation il y a mis sur le marché na niveau ya mboka et puis les banda ya mboka qui si on doit produire na CRMTA et puis qu'on n'importe quel médecin partout à travers le monde. Dans le laboratoire CRMTA, nous avons deux branches, branche cosmétique et puis branche médicaments. Dans la branche cosmétique, nous avons dulci au collagène, pour ça, il y a un sérum, un savon, pour un traitement, il y a un tampon, un ndouta, un ride, un poche, et puis un cerne. Nous avons dulci réparateur, pour ça, il y a un sérum, un savon, pour qu'on associe gel douche, pour un traitement, il y a un bouton, et puis qu'on répare le poissonaillot. Nous avons des cheveux pour ça les lango huile nango na shampoing nango pour le traitement des cheveux abîmés, des cheveux haut et baby, des cheveux colorés, ils allaient ko botisa suki noki et puis ils allaient ko retarder repousse ya ba cheveux blancs. Tous a na parfum na biso o to sali à base ya banzete na biso ya Congo. Spécificité nango ils allaient ko kitisa yo stress na kati ya nzoto. Na branche médicaments tous allez na méamycine, sirop comprimé, ou ils allez qui na biso ya ba mib, ba levure, ils a anti-poison, ils allez pour traiter ba problème nyonso. Il y a le poumon, tous allez na qui na biso diazostimule, ou ils allez pour traiter ba différentes formes d'impuissance sexuelle, tout en éjaculation précoce, dysfonctionnement érectile, manque de libido, azoospermie. Tous allez na qui na biso zingenalis, supo, na comprimé, où ils allez pour traiter ba différentes formes ya hémorroïdes internes na externe, ils allaient pour régulariser le cycle. Il y a ma maman, vous allez na kiss na biso sensifos, où ils allaient kiss il y a malaria, présenté sous forme de sirop comprimé. Vous allez na kiss na biso méamycine crème, où ils allaient pour traiter bah, différentes formes. Il y a maladie, où il y a ploposo, bah mycose, où il y a na makolo ya bana mibali, maladie ya mpesema palata et pas ya bana, na maladie msou ya loposo. Vous allez na diazolex, où ils allaient pour traiter bah, différentes douleurs climatismales, bah, douleurs ya mokongo, paiement, bah, allergie au pollen, vous allez pommade tomolingo ya papa na biso tondele diazolo, vous allez na méamycine crème ndenge na tamaki, vous allez na allium, où vous allez kiss na biso ya tension, vous allez traiter l'hypertension, vous allez na borex, où vous allez kobomisa système ya papa, vous allez kokomisa yango mulai pe monene. Vous allez na menga kiss na biso ya makila ou ezali kozongisa makila na bato oyo baza na problème ya anémie quel que soit son type ya anémie. Et puis vous allez na tisane docteur Malson ou ezali tisane na biso ezali ko traiter ba myome, ba fibrome, kyste ovarien et puis basi oyo baza na problème ya bota. Vous allez payer na diabétine ou ezali kiss na biso ya diabète et puis vous allez na anti-poison na biso ou ils allaient neutraliser le poison na kati ya makila. Nous commençons à dire merci na bandeko nyonso bayoka kimbela na biso ya lisolo ya kitoko
toyelaki bino na o etali ko bongisa avenir ya bana pe ya bakoko na kosombela bango ba terrain pour que un jour botongola bango bandaku awa na quartier Canada toza wapi na Kinkole Plaza na entrée plaza wana de entrée plaza ti awa esika tozali bongo eza moins de 5 minutes na mutuka et bandeko mingi déjà ba basi bazu esika awa mais lelo toye lisusu parce que to moni que faut offrir encore plus d'opportunités na bandeko baza na volonté ya kozwa mabele na bango pour que le batonga mapango mais tant mususu ba moyen ezana nous disponible té ba terrain oyo to chaki à disposition ya bino to ebi montant oyo to pesa ki to à liboso mais après ba réclamation ya bandeko après ko benga après ba proposition ya bandeko belé to kanisi été to banana no ya liboso ko immortaliser esika oyo boyebi ke chaîne abiso za la voix du peuple alors tozo immortaliser nanu esika oyo na kombo ya cité la voix du peuple donc mutu abonné nyonso ya chaîne abiso la voix du peuple en tout cas il faut boya mbango bozwa ba terrain na bino parce que ezali cité la voix du peuple donc chaîne YouTube la voix du peuple to eli bino cité pe la voix du peuple esika oyo toza ko offrir bino ba terrain na prix ya kitoko na etali ba prix to lingaki to pesa lisusu moi sango ya kitoko pona bandeko ba kotala biso to na ba espace etikali parce que bandeko musu basi bazu mais espace o etikali to sali to pesi bino o ba bengi promotion to sali promotion to kitisi ba terrain yango na $6,500 et na $6,500 wana nazo préciser que bo futango na 5 tranches donc première tranche au pesa na $1,300 américains tout ça les lieux documents au commis tata to mama lopango donc lopango terrain 20/20 ils en a $6,500 mais au foot on a 5 mensualités première mensualité ça beaucoup na $1,300 américains donc ce que tindi $1,300 américains na yo yeba que aujourd'hui 20/20 na yo et mbongo erotikala au pesa biso on a 4 mensualités erotikala c'est-à-dire na mois on va verser biso $1,300 ti okuka $6,500 nde au silisi problème non mais déjà avec $1,300 yeba que okangi boué donc na kosenga bandeko boko tala ngai partout boya kokanga boué na $1,300 américains aujourd'hui le pango na yo awa na cité la voix du peuple na quartier Canada na Kinkole Plaza donc en tout cas oeza opportunité de pesibino awa na kati ya cité la voix du peuple donc $1,300 américains okomi tata lopango okomi mama lopango esika oyo mai ezali esika oyo courant ezali et puis esika oyo nzela ezali kitoko boko tala pemeni bandako si etongami ebele bandeko ebele basi bakoti mais biso pe la voix du peuple to yé poto sala ya biso cité na biso awa cité la voix du peuple na $1,300 américains et je précise une chose c'est que vi makambo to yoka kezana bandeko mususu o balinga ba rater ba terrain parce que ndeko na ya ki awa décourager ki ye parce que baboye ki kopesa ye commission baboye ko katela $500 to $300 nenga lingaki aka bebisi makambo biso moko to jusqu'au charge on a donc quand je dis biso la voix du peuple Vincent Chiluiz vraiment nazui responsabilité wana ndeko tinda mbongo epa na nga Vincent komi tungisa te boyebi Vincent toza déjà bato to yebi ko battre la image to yebi ko battre la réputation donc soko tindi $1,300 na yo basaleli yo papier na yo en bonne et due forme na tindeli yango na mail na yo au recevoir yango mukolo nyonso yo ya Kinshasa okoya okuta terrain na yo ezozela yo parce que bandeko mingi ba ko décourager bato na musika po azaki na posa tango yo lobi na ye monta x ya lobisi ayebisi ba vendeur avant de konanga somba bino fo bokatela nga $500 so ba talisi réalité ale abimi akayebisi ndeko na ye ba terrain kuneza mabe so reza mabe place on a telemi muta sombi 6 terrain na mbala moko bomoni ya ngar o bo mona oyoyo zolanga ngar oyo bomoni ya ngar o bozomona oyo muta sombi 6 terrain donc place na telemi 6 parcelles a sombi 6 parcelles na ye awa donc so ezaki sika mabe mais ndeko asombi 6 parcelles o bomoni ya changar o angaka chati so ezaki sika mabe mais ndeko na biso bomoni atongi ndaku na ye kuna na suka kuna boko mona ndaku alingaki asomba ote pe azama pafana na Canada
donc aza ndeko avandi mpe awa na Kinshasa te avandi na Canada be botala ndako atongi ya niveau moko soki ezalaki esika mabe akolinga kotonga ndako ya niveau moko boye te donc natalisi bino kaka baexemple mibale ya mama oyo ndeko oyo plutôt asombi 6 parcelles na ye esika totelemi na nsima bomona ngaro eza esika donc bientôt bazobanda batravaux na bango awa na bokolakisa besika mosusu nalakisi parce que bango bapesi nga autorisation na bango nalakisa yango mais sinon boya ebele bo contacter ngai moko directement donc soki oza na temps ya Kinshasa te ngai moko naza ko représenter yo tinda mbongo epa na nga Vincent ba osala yo document na kotindelongo na email na yo o garder yango parce que oza rassurer que Teresa bien na bandeko batunaki biso o ba problème ba comment beloko ba chef coutumier ba wela ba mabele tout en tout cas bo bossa na yango awa eza kuti makamute o chef coutumier ko ya o mutu moko ko bima o ya des conflits parcellaires en tout cas awa bo bossa na masolo wana donc awa zo soma lupango na kimia nyonso otini mbongo na yo $1,300 na yo comme première avance na kimia okomi papa to maman lopango. Donc pour ne pas beaucoup parler, bobenga ngai na numéro oyo na che, j'ai mis deux numéros, numéro moko ya nga, mususu ya muninga to kosane makambo oyo, soko zwinga to kozwaye, mais mbongo en tout cas, rassurez-vous, otindango et pas na nga Vincent, yeba que makambo oleka dans les bons. Merci.